Merci Nabino nyonso bozali liboso ya ba télé pina ya ba chombo Nabino bozali kolanda biso banani biso ezali émission Bonzambe. Émission Bonzambe ezali esika oyo tokutanaka na basali ya Nzambe babetela biso masolo babetela biso ba histoire na bango ndenge nini bakota na makambo ya Bonzambe parce que lelo tomona pasteur à côté à ateli liboso ya foule 20 000 personnes 50 000 personnes mais peut-être que parmi 20 000 personnes wana moko peso tambola na nzela au pasteur alekaki yango lelo tobambeli bino l'homme de Dieu tango komona ye nde bokoyeba ce qui ezali na nime azali surprise hein? Parce que première fois aya na plateau na biso l'homme de Dieu bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui toi na esenga koyamba yo ngai na yebi kombo na yo mais ba o bazali kolanda ba koyeba yo kombo nani ozali responsable ya église nini? Ngai kombo apôtre Guy Esolo. Nazali visionnaire et représentant légal à l'église Ridim International. Ezali na siège nango ezali na Binza Ozone, Nangaliema. Voilà tout. En tout cas l'homme de Dieu tozana esengo mingi ya koyeba pe lolenge nini otambolaki toyeba et puis ba fidèle o bazana nzela wana o bazoleka na nzela oyo lekaki et ko aider bango pe ba changer lolenge na bango kotambola obanana makambo Nzambe eza betla biso le solo ezaki ndenge nini? Merci beaucoup. Makambo Nzambe na ndenge na yekola epa ya tata na ngai ya molimo apôtre Léopold onazopesa mbote bisika azali Léopold Mutombo Kalombo lakisa ngai que batu bayaka na nkolo abengaka batu de plusieurs manières. Oui. Mais ko servir Nzambe batu baservaka Nzambe de trois manières. Ezana batu oyo nkolo abengi ayoki mungongo. Apparition nkolo abengi apesi mission précise. Mais ezana batu basala Nzambe par enthousiasme, c'est-à-dire pour ça ayebana azwa popularité parce que certaines personnes bakanisa ko ça Nzambe zali kolata ba costume koleka na ba TV végétarien tout ça. Ça c'est une autre conception à bateau basala Nzambe par enthousiasme. Mais ça na bateau basala Nzambe par conviction, c'est-à-dire à monique vinaye asepeli na ya sala Nzambe. Bateau a bongo ceux qui azali très bien encadré bazala ka ba véritable serviteur de Dieu. Bah, plus dangereux, ça va enthousiaste. Alors voilà, on a trois catégories à bateau, bah ça est la Kanzam. Est-ce qu'on a trois catégories nous allons wapi? Ngai nkolo abenga ngai na yoka nkolo. Mais une petite histoire. Oui. Nazaki nakoli na fait pas konzambe malamu. Pas ya musée Haïdine, le fait musée Haïdine à Bal. Et puis, papa Nangaï, Yazaki pasteur, dans l'une des paroisses, il a fait pas konzambe malam. À cette époque, j'étais dans des 6, 7, 8 ans. Il y a comment écouter. Na yoka ki na mungongo te, loko moko te. Mais na comment écouter. Nazaki kopé sa bato ba verset biblique. Batali yango na yebi na nukukumate kutanga te mais so batali yango na Bible kaka exactement makam na zoloba. Nzamba zaki ko utiliser nga na ba miracle moko extraordinaire. Nayebi un jour nazaki mona muke nazobeta bale na kilote ba mama moko bakendaki konikisa bilo ba fufu na moulin oyebi na niveau ya Kasai moulin eza ko rassembler beaucoup de gens et puis naza ko sakana mama moko ya yebisi ngai est-ce que pasteur yaka to banda to vandi ya moulin ekufi donc moteur à moulin ekufi ya ko sambela pona biso. Alors les menus azaki wana aza d'abord moi mobali ya mama kulutu na ngai m'a chassé il a longa kuna. Il ne croyait pas à la puissance de Dieu. Et cette maman avait foi parce que naza kusambela pona batu les gens étaient guéris, je disais des choses alors nake na sambeli pona moteur à moulin epeli et c'était grave batu bakamwe et c'était comme ça. Alors tant on est église n'a fait pas konzambe malamu ba moni que il y avait cette grâce à moi ba bandi ko encadrer ngai. Et Zaki na pasteur Moko, pasteur Kabongo, il est en vie, aza na paroisse Moko, il a fait pas konzambe malamu na Lingwala. Il est encore là, il a 48 ans de ministère. Comme Zaki pasteur responsable,
Alors abandi ko encadrer ngai et ko ça que musée Haïdi na bal de son vivant ayaka mona ngai comment baza ko bise makam na ngai abonde la pona ngai. Mais quelque chose de bizarre juste après pasteur Kabongo aza ko encadrer ngai le quoi dans nzambe malamu bazanga système ba permutation ba ko affecté ailleurs. Et oh, il y a qui n'ayant pas la maîtrise, il y a Ngai Nazanani, mais considéré juste un enfant, Satan a profité de cette période. Et puis, dans la réalité, nous sommes contournés qui famille Nabiso, papa Ngai a qui a livré à Satan. Nous avons mal pour la erreur à ça, qui ça nous a affecté toute la famille. Je ne voulais pas qu'on m'appelle encore pasteur. Nathan wana so muto benga pasteur na kofinga yo. Donc na linga na yo ka ba biloko wana te, na komi dangereux penda. Puis na kokota na ba école catholique, na évolué makambo ki pasteur wana kutu il faut pas en parler. Lokola naza mwana mingi na koli papa azaki pe moi tendance ya makambo politique, il était trop idépaisse. Alors na komaki na curiosité pour na papa Etienne Tshisekedi sala la classe ni. Alors quand le père me racontait la salle littéraire, Alengapé na kotana littéraire. Il a fait les droits à l'Unikin, l'Ovanium à cette époque. Alengapé na landikan zelawana parce que j'avais envie de devenir comme Etienne Tshisekedi. Et yangwana na kendai ko sala droit na Unikin ayant totalement oublié d'ailleurs na zako kende sous ba église j'étais devenu tout autre. Je n'ai pas mentionné que les diables s'étaient aussi servis de moi. Nazaki la diamba. Wow. Pas moyen. J'étais un grand amoureux de la musique mondaine. Bon, excusez-moi, musique mondaine, peut-être ça va choquer d'autres personnes. Musique profane. Voilà. Nazaki un artiste nanga préféré. Soki Ayembi. Donc, je peux commencer à pleurer. Na koko longwa inikin na futi moto pour na koya na concert à JB. Vraiment. Dans les cristal. Donc j'étais là étudiant. Et puis nazaki na tendance à gris moi babiloko mike. Il m'est arrivé d'aller dans des cimetières faire des incantations, tout ça, c'était difficile avec ma vie. J'ai touché à des gris à domination, j'ai dominé des gens d'à côté de Maliboso na yo. Si on peut $300, tu me donnes et puis réfléchir après. J'étais là, réfléchir après. Et puis c'était comme ça. Un monsieur mince là, mais une tendance à domination. Il y avait des gens qui gravitaient tout autour de moi. En tout cas, je ne m'attendais pas que je sois pasteur. Ça, vraiment. À tant on j'avais tellement hésité. Alors, non, pas quelqu'un comme moi, je ne mérite pas. Mais comme c'est la souveraineté de Dieu. Alors, tango, na Silisi, na Unikin, la faculté à droit, j'ai connu un coup très grave. Je sais que c'est ce coup-là, le Seigneur s'est servi na kouana. J'avais connu un problème, il y a ma casse en justice, après avoir escroqué un bon nombre de gens. Alors, et ces gens-là se sont vengés sur moi. Après, ma politique, se sont vengés sur moi. Donc, on a si sa classe, mais avec douleur directement. On a pantalon moko, polo moko. C'est là que Nkolo Ayebisingai, messieurs, je te cherche. Wow. Tu dois me servir. C'était comment? Oui, c'était une vision. Un homme me parlait, je ne connaissais pas. Il m'a remis des grosses Bibles. Parce que la Bible, la Bible, mais au boaka. Le boaka na yeko pesa yango lisusu. Ah, c'était, je pouvais même pas entendre ça. Pasteur, devenir un petit mendiant derrière les gens. Ma conception du pasteur ne me poussait pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va courir derrière les gens. Vraiment. Mais, ah non, c'est grave. Et puis, na sali makambo ebele, donc presque un criminel. Droit peut-être na ki avocat na magistrat na continuer œuvre na escroquerie ba ni tikanga côté wa.
Et il me disait, tu dois me servir. Ton père m'avait fui. Abenga papa nangai pour ça à temps plein, le père l'avait fui. Alors il dit, toi comme tu es un fils aîné, allez, je te captive. Il a tiré. Il a tiré. Alors, n'a hésité Kimiki. J'étais pas d'accord. N'a écouté pas ya maman Moko, je la salue là où elle est, qu'elle soit bénie. Maman Malela, abenga maman 100 jours. Na ke pa na ye na se remettre le jour où na kei. Les premiers jours à Moningai, wow. tu es un grand homme de Dieu. Et puis, il a évolué dans la politique, tout ça. Et il y a un pasteur, et puis, c'était pour la première fois que Moutou a communiqué une onction, c'était cette femme-là. Alors, Talaga, roi Babylone, Ngamuto départ dans le Bazaraba, Jena Bango. Oui. Puis Jena Bango, on est swingapé. Alors, Nabimi, je me souviens, Nazaï Kovanda, Nangiringiri, Nazozong, Anzela, après Kozoailo, Kwana, na komi na Ipak. Voilà. Na somi cigarette. Na marama passé, wana ya bambru, balimba mbruenga. Ngana kabwa na cigarette, za passe. Na somi cigarette na pelisi. Bando met la cigarette, mais pendant que on met la cigarette, na yoki une voix qui me dit jette la cigarette. Wow. Na bando lela, na si sa cigarette était. Na bois qui a on a si. Depuis ce jour, tilelo, na tikala on met la cigarette était. Na linga koyoka parce que je ne passais pas de temps sans cigarette. Mais eloko moko ya pasi on a roloba et ça langa pasi. Un jour Nzamba yebisi ngai nese la muka kete. Nazaki consacré nano avant. Mwana muke tout ça azaki na ministère même nanu te batinga te lo te na kete na koteni. Il va prêcher où dans le bus. Waouh. Quelle humiliation pour moi à cette époque. Maintenant c'est un honneur. Quelle humiliation pour ngai juriste de formation au côté na bus. Na bus, na descente. Ce qu'on a imaginé, ba master ou ba yebinga na campus, prêtre ba zo binga Guy Laroche. Donc ba mona nga maître Guy Laroche ye wana pena azo te na bus. Mais c'est grave ça. N'a résisté. Et le Seigneur m'a frappé d'une maladie, la tuberculose. OK. Jusqu'à ce que j'obéisse, je vomissais ma grimoire à Makila. Et je m'entêtais. Parce que je savais que ma tuberculose on a comme une punition. Alors je ne voulais même pas aller à l'hôpital. Non. On me tirait, je savais. Alors un jour, na Bible te talaka moi Bible na mo eto boka to ni ezanga couverture wa ya wana kitoko telemina selembao et puis na bisi chauffeur mo na côté ya chauffeur a boy receveur andimi na bitasi go babilo kwa confusion na koti na kati na bité ngai na okota na kati na teya siko na bisi nzambe mais il fallait ki otika ngai na sa makam na ba banque na nga place na zaki wana kuna. Alors ceux qui n'ont pas mbongo na lingana kotawa na futeli bato pour gagner bango confiance et puis na té mais siko bato ba mona nga na tala mbongo. Alors na koti na kati ndeko na ngai na koti na kati na yebité na bandote sur la prière. Je parlais comme ça. Na bandote chauffeur liboso asipeli nanga. Habité moyen ou kende zate aussi savant boité il faut to baluka na yo tina ba pourquoi. Oh là là. Alors na bandi ceux qui na tei na sisi na vandi. Bando kaka batu na sima basi ngai bo chacha ngaba mbongo. Pasteur zoa. Oh na ba ina ta mbongo ibeli. Et puis Dieu me disait de ne jamais demander aux gens. Ta on a aucun côté ana sala bongo na sengate. Alors donc au monde bina batu ba pesinga. Na ebi mukomusu na teya de cimetière ya Kitambo ti na ville batu basenga ngai na tei na komi na batetela na kati matea batu basenga ngai encore et puis ba pesinga 2 fois offrande na kati ya bus. Wow. Tango kaka na obéir voix wana
frère nayebi yo que tuberculose etikala kozala te na melelango bakisi te esili kaka ti lelo wow. nayebi te kenda nango kaka ti lelo et puis depuis ce jour là ti lelo natikala kobela so te natikala kobela te o malaria o fièvre rien ezaka susu te. Alors Nzambe aye kosala que la femme de mon grand frère abengana nga na ndako. Le problème est bandissimo. Oui, ye moko atiki biloko akei. Mon grand frère l'a m'aimé beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Même sa femme, je l'aime beaucoup. Elle est un canal. Hein? En tout cas, Tasuki Alaningana Lobabo, je n'ai rien contre elle. Donc, Azaki canal, on zamba salelaki. Parce que tellement la ligne, il y a un mingi, il y a François. Je voulais toujours être à ses côtés. Je le voyais un grand trop rassembleur. Azaki une initiative à Longwate. Aye ko sala que moi si naé j'ai eu problème non il faut les kina longa tout ça. Alors pour la paix, grand frère c'est un homme pacifique, naé bien non il faut que je parte. Le coup là tous na famille na Mbudi. Excusez, ma famille est en Mbudi ndako moko ya papa Kulutu na biso atika na keiko vanda kuna. Nzokande c'était le plan de Dieu. Tant on a vendu kuna na Mbudi côté Nzamba ebisinga na continuer ka côté ya na babus. Et puis, normal. Je prêche, je croise mes camarades, maître, comment pasteur? Ça ne me disait rien. Ça me disait rien. Mais tant on a zoté à jour, c'était pour la première fois. Nous avons une direction il y a Ozone. Tout cas, il y a DGC. Alors, retour, on a habité dans l'hôtel à Lembi. On a Kepema. Et puis, on a parce qu'on a sauté parti, on a dit qu'on a apôtre Léopold, dans le ministère. Amen. Oui. Il n'y a pas de temps, il faut na kata. Alors, tant on a eu côté Yawana, au Lembi, na komika côté ya Mama Olangi, na Soukamir, na yoki l'esprit qui me disait lève-toi, prêche. Na telemi na bandi côté ya muke to komi kaka na DGI dans l'hôtel de ville. Na kiti na moni sœur moko ala ningai. Elle s'appelle Sœur Grâce na pesi mbote bisikazale. Ala ningai bisinga pasteur pesanga numéro na yo tout ça. Azu numéro na ngai c'est tout. Après maman abengi ngai. Alobi na ngai yaka pa na biso ya obondela pona mama biso azobela. Nga père wana na okende ministère mais abina kende pa papa ya yoka. Alors na kei kuna tant on a commis et pas ya maman na ye. Ba bisinga na sambela pona maman na ye, na sambela pona maman na ye. Na oka na zongi. Après abinga lobi pendant que sambela pona maman biso aza bien. Wow. Na bi OK, pas de problème. Lobi abinga na ke bona kuti 4 personnes, tu vas nous prier, prière avec 4 personnes, tu vas nous prier na bango. Et puis, le gars bon abatu mi balé baya, 10 à 11 habité. Oh nina, makambo ba église ah. Na bo makambo église. Tenga il faut na dépendre na père spirituel na apôtre Léopold. Na yekole lo te ba église te wana ba charge. Mais bato bazo ya curieusement ko sambela. Na komo yoka ba kiste, ba mion, ils ont disparaître. Les jours, on est venu avec un enfant mort. Na bondeli pona Jean-Luc, baboti na bazana église. Moi na segui. Il y a eu des miracles qui commencent à se faire. Malgré ces choses-là, ils ont influencé ngate. Il faut qu'ana na kenaka. Donc ensemble na batu de vendredi, je considérais ça un groupe de prière. Vendredi et puis dimanche na ke ministère amen. Je ne voulais pas rater un seul culte. Et puis Nzambe moko ayeko bisanga nono eza musala moko nazo banda nango ndinga pesanga Bible munene et na ya muke il a commencé à m'expliquer on a à un autre moment na kofongola yango et puis nde tata nanga molimo apôtre Léopold ayeko mona que l'œuvre que je fais à l'andeli aza moto na Nzambe pe a interroger Nzambe Nzambe a ebisi il faut atika ngai na sala œuvre je suis pas un rebelle. Nous avons toujours na sama kolona na rendre compte mais les ministères et autres mais couverture na le ministère na ngai. Donc voilà en bref ndé serwana. Donc Dieu m'a mené na sala na pté na bus objectif na ezaki na kutana na serwana pour na implanter œuvre. Et puis œuvre ne connaître floning wana ndé ndenge toza boy.
Alors consécration oyo pena consacré ngai na kobenga ngo ordination. On m'a ordonné, c'était le 28 janvier 2018. Wow. Donc il y a 3 ans depuis qu'on m'a consacré apôtre et pas à père spirituel au ministère. Amen. Vraiment, wana ezali apôtre Guy oyo abeti liso na ye pesinga nzoto kolenga. Et namoni vraiment que Nzambe azalaka, Nzambe existaka. Tande Nzambe atambusio. Atambusio na babis na manini metala lelo yo. Tomoni mobali kitoko en tout cas. Grâce à Nzambe. Compliqué. En tout cas, tozali wana na émission na biso Bonzambe, tozoyoka ndenge l'homme de Dieu abeteli biso masolo. Mais sinon nyonso zokene malamu. Oui, ministère. Na ministère. Ministère zotambola malamu vraiment. Surtout que bon, Dieu atambola na batu ndenge belé na ministère ezana ba réalité belé na ministère. Parfois c'est pas parce que nous avons bengi que nous sommes facile, mais il y a de combats, surtout dans le ministère na biso où il y a la puissance, où ça va délivrance, tout ça. Il y a beaucoup de combats. Attaque les makasi à un certain moment, mais si Dieu t'a appelé, lui-même va prendre. Donc il faut beaucoup prier. Il y a le ministère pour la facilité, on a conseillé on peut batika. Ministère sur quoi facilité. Il y a que sur hier ça dit pas ça. Tete ngana zoba na zoba proposition. Un jour na ko ebisa yo. Un jour épouse nanga comme azaki fiancé nanga à cette époque-là. Un jour tu vandi naé. Je manquais même mon bon amuke. Na mona des pasteurs mo ba débarquer pananga. Ba ebisingai ba kotsanga na loge na bango moko boye. Baza ba pasteur ebele na kati. Na kobando zo ba mituka tout ça ba na koyebana. Na ba proposer ebele. Ba proposer ngai ba yaka ebele. Nous avons même connu les autres bazo senga ngai. Ba pasteur ga pe non. Comme à PD, donc il y a beaucoup de propositions. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. T'es parce que ceux qui te l'ont parce que tu vois, émission oh eza to c'est l'ensemble autrement. Eza bonzambe. Donc faut pas bazonga na bonzambe. Ko funga batu misu. Parce que imagine toi que pasteur aza PD. Musala nzambe nani ba fidèle ba kende pa na ba acha maboko. Wanza ko bakisa bangusu bututu. Ah oui. Mais ce que yo tango na bonzambe faut bien sabloko wana. Les gens souvent ba mikosaka. Il y a des gens qui disent souvent que na kenda église pour na resambela, pour na pasteur te. Non. Le pasteur est aussi un point de contact. Bible ezoloba que aza veilleur ya ba âme na bino selon Hébreux 13. Donc pasteur soki aza serviteur du diable bino nyonso boza nase ya couverture na ye, vous êtes inconsciemment liés na ba pacte na ye. Nazwa ba proposition ebele. Il y a encore des propositions. Ce fameux pasteur là qui a proposé ngai fiancé nanga tomboka qui à cette époque linga bengana bango na biso. Non. Dieu nous permet d'acquérir certaines informations pour comprendre le monde dango ndenge évoluer. Les gens pensent que ministère c'est 3 vœux. Veste, voyage, Europe. Parce que tango mutunzamba ebisira voyage missionnaire, il voit poto. Mais voyage missionnaire au Kenya Bandundu au Kenya partout. Moni pasteur Barouti. Ils ne sont pas grands seulement aux États-Unis tout ça non, ils vont parce qu'ils nous fin fond. Mais aujourd'hui quand quelqu'un nzamba bengi na ministère, il pense que c'est toujours poto qu'il ait de fidèles partout et bon, je ne suis pas mieux placé pour nous juger basali na nzamba lobi qui suis-je na juger yemoko nda yebi. Mais ce qu'il faut retenir c'est que na musala nzambe lokola faux dollar et la vrai dollar, il faut toujours ba faux bazal. Oui, bien que dans un passé, ce fameux pasteur aye panangai a monique à tenir te moi na oya interpréter kangai. Aki ko bengaye ya côté panaye. Talaka ovana na mwana monate papa déjà si apesa peut-être papa si akabela ata $50. Siko aki côté ya et pas ya pasteur Msubo et pas bimisi 100 balles. $100 à pesi. Et bouger mutu. Mwana ye na $100 wana abombinga. Zokande $100 à pesa qui on a sacrifice aboma mwana ya pasteur wana alia mwana na obenga aliat
ndoki alekisa mwana ya mwana na ngai wana. Oh, Ya frère donc sombi mwana, l'enfant est mort plus que moi. Alors après, on a découvert que le Seigneur a révélé que les Alaki Mbongo a payé $100. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à la place publique. Ça déçoit. En tout cas, c'est pourquoi un chrétien, tant que nous sommes dans l'église, prend le soin de prier. Qu'aucune église était pour la prophétie. On ne bâtit pas un ministère sur le don spirituel. Non. Ministère, ils ont appel, Nzamba Bengyo à équiper. Tant que Nzamba Lobino Lorote, Kolobate. Mais les gens balingi basa la ministère. Ça en dernier moyen de vivre. Non, ministère ils ont copté. Moussa Nzamba ils ont copté. Nga minute ce n'est que non apôtre ndingo kitabu na sina mona mutumo au kabelo d'Égypte. C'est quoi ça? Té tant yo kita so aussi d'Égypte ana. Ngai na organise. Et puis non mon na d'Égypte ozana semé. Tchano moi samobo awa. So tu 100 awa. Nga na gagné non? Parce que tout le monde aussi, il faut battre les prophéties, c'est où t'as parce que le diable a les 9 dons. Satan a tous les 9 dons. Satan a la parole de connaissance, Satan a le discernement des esprits, Satan a la prophétie. C'est pas moi si on a acte 16 Paul, un serviteur de Dieu, mais ce qu'elle disait était vrai. Mais source d'inspiration dans l'esprit de Python. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se font appeler des prophètes. Il a un don de prophétie, mais il croit qu'avoir le don de prophétie, c'est être prophète. Un prophète, c'est un ministre étoile parmi les 5 ministères. Donc, c'est pas seulement tant qu'on manifesté don. Et d'ailleurs, prophète à Sakolana Babalabalate. Ah bon? Oui, il n'existe même tant qu'on. Non. Oh là 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 là. Parce que prophète, ministère prophétique, soit les dons prophétiques, et s'exerce à la église locale. Tandis que le ministère prophétique, c'est dans l'église corps de Christ. Moutozan a don à prophétie, pasteur na yo nani, qui t'encadre. Ozo pesango na kati église. Et dans l'ordre. Et c'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Non. Yo bandaka ozu message, mais so nzamba pesi yo message, zaka pour le baptême. Message musu eza po bonde la pona mutu. Ezaka d'office le baptême. Et puis il t'a dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que Satan aussi parle. Même biso basa na nzamba mona ozu message au bon de le sentir que ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Alors, c'est pas que Non. Ok, le roi pasteur moi ça quoi là qui moi si moi habiter que moi c'est général a télé place on a yébité. C'est maman mabota na yo na moni eza na maboko ya mutu. Ndoki ya musika tazaka pembeni. Na moni mobali na yo. Et puis le général s'approchait. Les pasteurs là, les soi-disant prophètes ne savaient pas que c'était le général. Et puis pendant qu'il prophétisait, le général a fait appel. Dieu kota pena allez, umukamate. Bakamadi pasteur. Peut-être qu'il a vu, ce qu'il a vu peut être vrai, mais par manque d'encadrement. Parce que quand on est serviteur de Dieu, il y a aussi la diplomatie sacerdotale. Dans l'église, nous avons certains frères, certaines sœurs. Au Vandi Nayeboye, nous avons révélé au Gazana Misala Mabe. Mais tu l'approches. Ozo continuer qu'on vende naïe, peut-être confier na ba responsabilité de l'église. Parce que ngai nzamba salinga ngolu ya kosala droit pe ya kosalela ye. En droit, la sorcellerie n'est pas une infraction. Mais l'accusation pour sorcellerie est une infraction. Un homme de Dieu doit être diplomatique. Okokoyebe loko mais pas du tout. Surtout que mutuye mo ko passer aux aveux. Yo bano le baka. Non. Faut tirer très attention. Voilà, on est allé à apôtre Guy, à Zobeta Biso Biloro, donc, na yo qui vraiment bien. L'homme de Dieu, si conseiller Bato Oyo, Bazapi na Nanzira Oyo Wuti, pour ba comment appeler le roi Yolelo, au conseil Bangone. Ngai na Rosenga Bango Loko Moko, ils doivent être enseignables. Soki Nzamba Bengio, il ne faut pas directement s'engager au travail. Ngai na Legina Makolo Batata. Et jusqu'aujourd'hui, dans un makolobatata, mon pasteur Kabongo wana église nae peut-être ça na taille moko démographique na yanga été. Yanga e cause la moi avancé ndam. Mais je recours toujours à lui parce que c'est un encadreur muto ala kisinga iba ABC na makamonzami. Depuis mais aujourd'hui, j'ai aussi un père
mon père, l'apôtre Léopold, je lui rends compte. Nakenda koyoka. Tangwa bengi, boya école du ministère international, je vais apprendre. Il ne faut pas croire que ceux qui nous ont bengi, et pas non, il y a des choses que Dieu doit permettre au apprendre et pas yabatu. L'histoire de Samuel, il faut être yabatu. Donc c'est comme ça, on a enseignable, Moussali Nanzambe, a la capacité ya koyoka, batata mususu, avoir le respect aussi ya ba aîné. Cette histoire doit cesser. Nzamba bengi yoka kalelo pan okomi ngana yeko corriger batata. Non, frère. Tozana ba biloko mususu, omoni ba papa o baza élevé wana Ntoma Léopold, ba Mukuna tout ça. Okoki ko attaquer ye, o critiquer ba makambo za nango lelo, tu n'es pas encore arrivé à son rang. Tango koma yoko ça la peut-être foudroyeur. Hein? Donc il faut respect, il y a ba aîné. Il faut respecter. Ndenge bazawana malgré leur faiblesse, malgré leur force, bazana certains secrets, bazana ngona ba ministère oyo yo mwana muke ucho banda. Oye bien ngote. Ministère ezalo kwa zamba. Yana nzete moko te yana ba nzete belé. Il y a des combats oyo. Ezaka ba bilo musomo na ba père ba osala boy. Mais nous-mêmes nous sommes en train de les expérimenter. Ozo vivre yango mona ministère des anzela moulay. Donc, le respect des aînés, l'enseignabilité et le respect des aînés. Voilà les deux grandes clés. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup de ceux qui n'ont pas été na émission na biso. Beti biso na biloko ya bien. Tout ça te sentir que vous avez clair puis vous avez refondement envers nos bombi et le côté. En tout cas, merci. Ba fidèle au bozali kolanda bomoni apôtre Guy nzela uteli lelo yo. Nzambe amatisi ya PCP valeur yope ozali na nzela wana en tout cas ezana otarté nzamba zana yo merci beaucoup merci ngai pe nzamba pambola plateau kitoko na KNB boumela merci beaucoup boumela vraiment et à la prochaine les cas oyo vraiment Teto beng so pour la deuxième continuité au bombi na moi que bombi lo belé makamweze belé na le bignon sote merci l'homme de Dieu merci beaucoup.